MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote balandi MDG TV Mafuta Yasika nzamba pambolela nga bino bandeko kande to mesana koyela bino basango sango lelo eza nini sango lelo ezali ke Karen ou encore Karen pour les autres Kiziamina mwana évangéliste Kiziamina bandeko abali mupagano et mupagano mwana ndenge nini eyemo mwana ngo aza nani cette fille les amis ou encore cette sœur, cette dame, cette demoiselle, et quand on dit que s'appelle Robengaye, ndeko azali servante de Dieu, s'il vous plaît. Donc, awawa, bo zalaba réaliste, soyons des réalistes, et surtout, bo landana nos missions vraiment pour comprendre pourquoi tozo lobela yango, parce que batumsu bazala trop loyenge. Surtout ces gens-là qui sont étrangers à la vie de Christ ou encore du christianisme, de la chrétienté. Quand ça mamanza ça loyenge. De le coupon a le fait qu'à l'église, à mon que non comme chrétien tout moi dans Nzambe, à quoi on le jugement n'importe comment. Non 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 non. La chrétienté c'est une vie. Le christianisme c'est une vie. C'est une vie donc ezali na mode na yango na style na yango oyo ezali différemment na mokili raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde bato bele ba comprendre la version on a te ba interpréter yango mabe bandeko nanga Keren aza servante de Dieu s'il vous plaît ateyaka aza évangéliste ateyaka sambelaka pona batu ateyaka na culte ateyi abondeli pona bato atie bato maboko papa na ye mosali na Nzambe monene toyebi ya mboka Congo parmi bato ba impacta histoire ya mboka na biso na makambo ya bonzambe bandeko ba Kiziamina Kibila font partie bato na nzela na bango Nzambe asala ba exploit ya kosakana te. Tu peux pas citer les grands hommes de Dieu ya mboko à Congo sans kotanga Kiziamina Kibila. Bande kolik sango o epesi pasi, sango epesi mawa. To ebite to benga ngo nini. So ezalaki ata azaki mwana moko oyo ke. Ana mwana pasteur oui mais asuki nekana ki mwana pasteur. To lo bageno peut-être mwana bongwani nanu te parce que le gambo bongwana ezala likambo ya ngonga ya mutu okoza mwana pasteur mais elingi loba te ke obotami mbala moko mu Kristo to pe le fait que papa nous a la pasteur et commission mbala moko non mwana o bandeko azaki servante s'il vous plaît pardon azalaki te aza servante qu'est-ce que je raconte bandeko ba bolingo Karen abali moko ya ba MPR eza moko ya ba groupe ya ba rappeur s'il vous plaît ba rappeur Olimsangai ba rappeur ya mboka na biso Congo do ba païen kande bo mona bo bazana ba rasta na mitu na ba tatouage wana ba melaka biloko makasi ba diamba ba whisky na ba bomoni bango bazaka mo ebele mais mibale ne bazaka vraiment influent nde bomona bango na moko mbinga moko mokuse siko o mokuse wana ye wana ne mobala Keren po Keren amulayi botaka évangéliste Kiziamina azali moi ce n'est pas mbinga Keren amulayi
wa mokuse wana sikoyo wana nde bolingo kipaka nango te mwasi mokuse mobali mokuse ya problème te, c'est pas ça les problèmes parce que wa mokuse wana ene mobala kerene. Bandeko na nga nayokeli évangéliste Kizami na Kibila mawa nayokeli vraiment mawa mais papa malamu bolimbisa ngai en tout cas nga bokota na bino na ndako na nga te soki okende kokota libala no na ndenge no etali yo non naolinga na nga te naolinga na nga te. Bandeko papa atelemi aboyi mwana lobi ye mobali ne kase mobali na ye kaka se mobali na ye. Papa meki kolakisa mwana, écoute ma fille, nous sommes des chrétiens et y a pas de succès balobaranini, y a pas de succès sans successeur balobaranini yo bandeko nous boloba français engaye alebisi mwana etala bambula epusana lelo oyo nga Kizami na so nzamba bengi nga moto akotikala moto akozwa relève les amis ezala nango lisumu te bien que bato bamona yango mabe o te église ekoma royaume tout mpe royauté non ezo dépendre na bato ndenge nzambe abengeli bango. Même dans la Bible ça existait. Aaron akenda atikela bana na ye sacerdoce. Donc soki libota baza na appel à nzambe azwi tata bana bakontinue œuvre lisumu eza te. Mabende na moto azosalela yango na ndenge mabe bamisusu banganzamaka basimpozaka sans toutefois en appel wana nde lisumu. Mais soki nzambe abengi bino en tout cas y a pas de péché. Abisi mwana yaya yo okoli na maloba nzambe yo yebi nzambe yo yebi que nous on peut pas épouser des païens pour des raisons songolo pakala. Et puis yo mwasi ya mobali moto akambaka mwasi omona te ke quelque part ki bon nzambe no kozala biezo lingolinga te lelo nga so naza te yo nde mutu fo kamba bana nzambe yo nde mutu fo continuer kosala mosala ozali mwana oyo ya ngai nakolisi na makambo ya nzambe na forme oyo nalakisi yo nzela nzambe osalelaka deja nzambe donc oza makasi na ngai tie ma vigueur lelo so nakufi il faut continuer mosala siko yebisanga nanu na mobali nini ezalaka te papa nga mobali na nga se mobali na ngai mobali na nga se mobali na nga bandeko Kizami ne pouvait faire autrement. Il paraîtra atikala ene kobima atikali kotika bango bandeko na ye famille yaki mino boyebi libala ifo famille ezala Kizami na bandeko Kizami na baye famille ya mobali tout les garçons un père eza groupe amokete bamona mwa mike na bango ba rappeur ba musicien ya mokili bamona mwa bambongo na bango donc les petits azanga ye pe mbongo te notre frère notre beau-frère aye apesi mbongo apesi nyonso adote penza ndenge ezalaka papa koki te shok abimi akei kaka tiki bango kuna bandeko mais apesaki babenga yango nini apesaki instruction image ekota te ezala te caméra te telefone te bino boyebi bateti bazangaka te mais bayanke banoko ya moko talaka musicien nani rappeur ya impère yokanisi ata famille ya Kizami na baboko filme bango kuna bakozanga te na bandenge moko boye donc il paraîtrait bateti bamekaki kozwa mwa baimage donc na bamikolo ezo ya so bomoni en tout cas très bientôt là babandi kobalancer bocomprendre yango wana mais information eza bongo nazwaki message depuis na moi fallait na confirmer nano c'est une amie servante de Dieu qui m'a appelé pour m'expliquer ce qui s'est passé. Et bon basali makambo nyonso ndeko na biso mwasi abali mopagano le vrai sens du mot païen ou bapaïen mpenza bazala ya kipagano mpenza ya kipaïen nakosala développement mpona bato ta mosusu bakobeta libaku na ebandeli ya ndiza bongo païen aza moto te tout ça je vais vous expliquer le pourquoi. Ndeko na biso mwasi nga mona milobeli akomi na niveau oyo mpona libala na bakretien esimbaki te to ndenge nini parce que notre sœur po akende kosuka epa mopagano oyo bandeko
azalaki na baproposant na bafiancé ya basele na nzambe ya minene ya mboka na biso oyo toyebi. Période moko plus ou moins 3 ans passé falaki luva ekaola bala ye. Je crois bato ebele bayebi docteur luva ekaola eparaîtrait esimbaki te. nakokota na badetail te bato balobaki ke mwasi nde moto amuta loyenge. Bon, je sais pas trop nakokota na badetail te. Bapériode moko ndeko ndenge azalaka mpe fiancé ou encore proposante ya Lord Lombo kaka moko abala mwana Pasteur Dalo Enisi esimbaki mpe te. Donc nayebi te ndeko certainement peut-être amoni ke na mila bachrétien makambo ezosimba nango te ou encore bachrétien bazalaka sérieux te peut-être ntango mosusu. Oui, parce que mpo bamakambo bachrétien bazosala lelo surtout bachantre oyo na bapaster oyo un moment on dirait malamu ozwano mpe kaka payen to mpe soki ozwi payen on dirait eza nango ndenge moko parce que bamakambo ça craint bandeko na ngai ça craint. En fait quand nde nayebisaki bino on a des émissions à faire. Bon, s'il vous plaît bozala toujours connecté scotché bokoyoka makambo bokoyoka. Donc déjà nde eza na paster yokanga suna okebenge paster frère na biso Thomas Lokofa ye nako asali bémission moko escandalisé vraiment toile nalobelaki yango moke na TikTok mais faut vraiment kosala yango émission do lobi déjà bokozwa yango tokotiela bino boyoka badire na ye epuis tokosala analyse comment est-ce qu'alobi ke kindumba oyo bango bamusicien basalaka ezala justifiable. Vous pouvez imaginer apesi baargument na ye et nous allons analyser ça à la lumière de la parole les amis. Soki biloko azoloba aza na raison to mpe eza na nzela kolandisama makomi tokangi parenthèse na milobeli ndeko na biso ta mosu amoni ke bachrétien baza sérieux te. Malamu azwa na ye un bon païen oyo peut-être aza réfléchi parce qu'il y a des païens il est païen mais il est réfléchi aza na ye mopagano akomela ne cigarette akomela ne whisky na ye mais basanse ezosala ya motu. Il est mari d'une seule femme akobeta penalty libanda mais aza conscient ke naza marié na mwasi na ngai. Baza ebele des païens comme ça baza ebele atosaka mobeko ya l'état abangaka l'état mais c'est un païen. Sikoyo na ye na chrétien oyo atambolaka lokola ngulu boyebisa ngai nani na miso ya bato to na miso ya nzambe aza na valeur. C'est ça. Ta mosusu ndeko amoni ke epa bachrétien kuna makambo malongi eza te ata bongo. Est-ce qu'il faut kebala païen malgré ça est-ce qu'elle a droit ya kebala païen? Bandeko na otokende mbangu na omela nanga te à la lumière de la parole. Na mukuse apôtre Paul alobela mambo mabala na 1 Corinthiens je crois na partir à chapitre 6 bakota suka non afungoli yango mingi na 7 1 Corinthiens 7 so botangi apôtre Paul alobela mambo mabala. Il a interdit mwana nzambe obala mopagano te. Pourquoi? Parce que simplement bandeko mauvaise compagnie et corrompra toujours la bonne mœurs. Mabe ezala toujours d'influence na malamu. Ah oui. Na Bible moko mosu nzambe posé sacrificateur mo question ayebisie so ozwi cadavre otiango na eloko ezaki pire. Est-ce que bopeto ane kosantusa cadavre te ou encore eloko ezaki suye osangisi yango na eloko eza pire? Est-ce que eloko eza pire ekopetola eloko eza suye? Jamais. Toyebi ntango tozokola na deuxième primaire natanga récitation ya l'orange pourri. Toyebi eza na adage moko elobaki no lilala moko akopola so otiango na kati ya malala ya malamu et obebisa toujours. En fait ça a toujours été comme ça. Mabe ezala toujours une influence na malamu. Mwana nzambe obala mopagani te. Pourquoi? Parce que olinga te na bandenge moko boye olinga te ata zwa na bonzambe bango nti soki na ako influencer toujours. Sikoyo christianisme eza na banorme moko ke Bible eloba sur 10 commandements soko tosi 9 obuki moko c'est ko briser nyonso. Pour dire quoi? Okozala na yo chrétien okozala oza chrétien obali païen to païenne oza un problème sérieux. Pourquoi? Parce que ba tendance ekobanda toujours kozala
malgré que bo santo no ebele, malgré que chrétienté na yo ba tendance wana et ko influence na bandenge moko boy. Soko fouché ata nelo moko, tu as de très sérieux problèmes. Et ko affecter marambo ebele. Tu risques de rater le ciel, oui. Nako démontrer bino yango, sauf qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais na moi moke on a zoloba et c'est facile à comprendre. Bandeko nanga so bali mwana nzambe to chrétien bozala na langage moko bo se comprendre parce que boza bino na bino ata so bokoswana et ozala koswana na ba mbonge ya bana na nzambe entre vous, ce qui fera que ata soki kosilike kozala ba limite kozala, il y a des choses que ba niveau o bokokoma te pena ba biloko bokosala te. Déjà moi na nzambe boyebi ke biso to bala te pour divorcer. Par contre les non païens bango ba bala ne simbi te ba yango moni apôtre Paul azoloba ba pagano ba panzana nde balingi ba bala na ba kabona ya problème te, mais bino boza race ya nzambe bokoki jamais ko bala na pour divorcer. C'est vrai ba cause ba divorce ezalaka Bible na point moko boye et permetta peut ekoki ko permettre, mais au commencement il en était pas ainsi. Donc na mukuse, si l'apôtre Paul a interdit aux chrétiens d'épouser des païens, c'est simplement pour éviter bambeba bamabe oyoke et koki pe ko mema bino na niveau ko perdre sali na bino, c'est possible ezalaka. Donc yango wana eza malamu te mwana na nzambe abala mopagano. Il y a trop de réalité na ba relation wana, trop de réalité. Par contre païen ba se comprendre. Païen ba se comprendre. To ke musika teneti ya bali musicien ndengwana en plus rappeur bandeko. Et puis il y a mobali ya bobo sanate. Mobali ne mutaza mopagano. Soki mibali o babala pe ba païenne bamona pe makambo na bango bamona pe ya minene na bandako, mais connotation ezalaka makasi tango eya mobali nde mutu, parce que mobali mutu azala supérieur na mwasi. C'est la femme qui doit être soumise à l'homme. Certainement vous comprenez. Donc ndenge aza wana akolamuka pe un matin ayebisi do ndenge eza pe boye makambo église yango pe esili, tu vas choisir siko so santé te, en tout cas libala ekokufa libala ekokufa. Parce que ebimaki no yozo telemela ye o ngala eza na base ebele mibali bapekisa bango église base ebele mibali bapekisa bango église ke ndenge eza boye désormais nazomona pe na église wana namona pe clair te nayebi soko osaka na nga te banda lelo okeso église wana te ebele, surtout na baafrike wana na bapoto tellement bino boyebi mwasi basi bazwa mwa baprivilège moko baavantage moko epa mundele. C'est vrai baza pe base soumetaka na nyonso malgré poto, mais mingi père moko bakoma na moi désistance na bandenge moko boneti nga mobala kopekisa ndenge église te mobala kopekisa église te. Déjà je suis servante de Dieu donc kopekisa église te, ou bien nzambe ou bien yo, le choix est clair na ozwa nzambe. Et yango moni bandeko babiloko neti ya baboye. Pour éviter ça il faut balaka moto bolo bane langage moko pour se comprendre. Donc païen na mukuse chrétien kobala païenne topé païen et chrétien kobala qu'est-ce que je dis, chrétienne kobala païen topé chrétien kobala païenne eza moko aza neti barbare de boloba langage moko te et osala ke en tout cas bozana ba discorde ou komema mino lobi ta mosupe na ba divorce ou na ba problème ebele. Au fait soto lobi to fungola ngo, il y a trop de réalité na kati ya ba makambo o, il y a trop de réalité. Nayebi qu'il y a des gens qui diront que eza na ba chrétiens ebele baza pe makambo mabe basala pe ba makambo misusu. Ce ne sont pas des chrétiens ces gens-là, croyez-moi. Na mukuse parce que eza émission ya TikTok ya YouTube et eza conférence te. So ezali penza ba conférence to ba émission moko, je crois par la grâce de Dieu na ba mikolo ezoya to bana ozwa temps kosala ba émission ya minene ya milai oke no toza na plateau to wana bato to poser ba question ata ba 2 heures de temps tozo sa neti ba émission neti ya boye ya ba émission moko kozala mikuse te ya ba 20 minutes 30 minutes pona ko éclaircir opinion.
pour éclaircir opinion. Donc ça pendant ben émission mo pendant il faut qu'on soit temps ya ko solo là, ya ko expliquer. Na yebi ke mutu mususu oloba ke no ezana ba chrétien bele ba bizaleli mabe, ba se comporter mabe koleka ba païen. Kande na utolo bala bino ne bandeli ke ndeko ta musupa mona yepa ba chrétien, ba kutuma mabe makasi koleka yango préféré, azwa na ye oyo ya ye oyo, malgré azani rapper, malgré ba tatou na ba suki rolingama, mais malamu azani na ye ke akene ozwa ba chrétien. Moi, je vous dirais, les amis, Namoukousse, ces gens-là n'ont jamais été des chrétiens. Parce que déjà, par rapport à la signification, il y a sens, il y a un combo chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. La première fois, les disciples chrétiens sont à Antioche. Ils constatent que bazalaki ko ressemblait na Yesu. Na nyonso, elobeli, elateli, makabutu. Yango babenga bango chrétien. De ce qui veut dire, une personne qui se dit chrétien doit ressembler à Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Pose-toi la question, quand tu es devant quelque chose, si Jésus était à ma place, ferait-il ceci? N'habitez pas pour comprendre. Yo obala, omibenga chrétien, obimina na kwemoro bo mwana mwasi moko azocha litoi. Mituna, soki Yesu azali na place na nga osai arosede. Ndenge frère lokofa lobi ke no succès ko jira ngo za facilité. Basi moko bo revate bana moko ba ministre yo kolona ta musuna ba Christian so ba komo salo cours. Donc c'est tout à fait normal, il faut céder kaka. Vous pouvez imaginer. Et vous allez appeler de tels gens des chrétiens. Ils n'ont jamais été des chrétiens. Bato bele balati kombona ya kolata. Bato bele bayaka na ba église wana. Et bazana ba oba na nzambe te. Bayaka église par formalité. Parce que déjà lorsqu'on dit muto ayambi a ndimele sur le kola mokondi pe mobix, recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur veut dire maître. Donc tout chrétien est disciple de son maître. Or, un disciple est celui qui adhère au comportement des maîtres. Ils ont la Bible oyo, mouton on chrétien. C'est vrai, on est chrétien, l'ingé le bateke, asa parfait, to bronchaka, quand des Bibles lobby. Mais il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Et y en a la Bible oyo, attendez moi nanzamba ko sa angote. Oko sala angote, oko sala te pourquoi? À cause de sémence ou zakatina yo. Pour Bible zolo ba différence na ba nanzambe te za sémence. Mouton na sémence nzambe a osumuka te. Wana sémence satana osumuka. Cela ne veut pas dire que non, un chrétien a commettra péché. Un chrétien pratiquera péché. Différence c'est ali. N'a qu'à commettre péché, n'a qu'à pratiquer péché. Ce que bateau va pratiquera ba masumoto puis va vivre na vie à l'isumu. Ils n'ont jamais été des chrétiens. Désolé, c'est ça. Nabi que peut-être ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. Mouto ça l'isumu na bo pété la facilité, ça n'est pas à l'aise. Sans remords, sans culpabilité. Au jour rendez-vous lundi prochain, d'accord, tu as un hôtel nini, ok, bobala nina noté. Et puis comment on peut habitude bobala na te do bokenda kana bino bo sala kana bino makamba salité et puis boza pas l'aise culpabilité te et le côté remords te ezo lobelo et le côté tu es à l'aise oti kala kozana molimo mo santu te laisse-moi te dire parce que la Bible dit que le Saint-Esprit en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible rajoute, lorsqu'il viendra le consolateur, il convaincra les mondes qui concernent le péché. Donc, en tout cas, sinon, il faut convaincre par rapport à l'isumu. Il faut y moi, dans un mettant à sumu, ça, le lomo, il faut le bongi ça. N'a-t-il jamais lu dans la Bible non, n'attristez pas le Saint-Esprit. Moi, dans Zambé, soit ça le lomo, boyo. Tristesse côté. Il est attristé, le Saint-Esprit. C'est une personne. Ah, azaba sentiment le rôle mutu. Ça ne va pas, il faut bongi ça. C'est ça la différence. Ce qu'on va bazo sumu kondirer nde bat ba melara mai wana bande ko bomi benga ba chrétien bande ko na botu na ni na sexabino. Pedula moko. Pedula moko. Alors ça live. Semaine passée, na côté na live, wana lobi oye pas chrétien. Vous pouvez imaginer. Si kobo ebisanga nano atabino moko de vous et moi. Homosexuel lobi ke aza chrétien. O eza insulte te, bon mona te o eza vraiment insulte pas na Nzambe. Ça c'est insulter Dieu quand même. Pendant que la Bible dit que des efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Un efféminé va dire qu'il est chrétien. Bon mona te insulte à la personne de Dieu. Ou encore à Saint-Esprit. Topé à Yesu parce que mi bengi chrétien par exemple. Donc certainement, côté on a clair.
certainement côté wana naza clair. Bandeko likambo esali pasi. Likambo epesi penza pasi makasi. Que Dieu nous aide. Pour chuter, je dirais ceci. Kande na utu oloba, bato ebele baosala Nzambe, mais n'ont jamais connu Dieu. Mais eza na eloko moko ya motuya na olobela na suka na ozwa tante pour chuter. Bato ebele baosala Nzambe, mais n'ont jamais connu Dieu. Bato ebele baosala Nzambe, mais n'ont jamais connu Dieu. Comme Samuel dans le temple, ayeba Nzambe te. Fallait Nzamba se révéler na ye. Yana bato ebele malgré osala Nzambe. Atikali kokutana na Nzambe te. Il faut Nzamba se révéler na ye. Akutana na Nzambe, Nzamba se révéler pour comprendre. Bon osala Nzambe malamu. Sinon te, en tout cas, akobeta ba bordure ya kosakana te. Et puis ako se perdre. Bo perdre ye pe sili. Et là asuka na koloba pour chuter za. Na cas général, nyonso totanga na classe, exception ezalaka pe. L'exception confirme la règle. Généralement, un chrétien ne peut pas épouser un païen. Mais notre Dieu, il est souverain. Il y a des choses que Dieu fait. Oyo, et comment mite, et lesquels y entendement bato, yende na bonzambe nae. Na lobite keza bongo me kokipe rozala bongo. Ta musu peza mission en Nzambe. Nzamba tindie mission na via mwana mobali wana. Pota musu biksa amnae. Ezalaka. Mais yaba ka exceptionnel. Soki eza bongo, en tout cas Nzambe akokisa mokao na ye, apambola bango abatela bango. Natala film moko, nakanga titre na ngote na omeko lukango. So na moni yango, et soki ko permettre na sala émission na bossa na te, na mentionnango. Film wana ezaka émouvant les amis. Ya mwana mwasi moko azala chrétienne. Abandai tellement kolinga Nzambe. Aye kotomba amoureuse ya délinquant. Okuto ata rapere. Mais wana penza délinquant, ba penza basalaka ba biloko wana. Ba putulu ba dro nini wana. Ba melaka ba biloko makasi, ba simbaka minduki. Et tina niveau que fi wana rata même liwa likolo kolanda ya ko accompagner mobali. Donc mobali tellement zana ba problème na batu. Ba kanela bango ba masase beta mama na mwasi wana frola liwa. Mais na suka nango na mukuse, le garçon a donné sa vie à Jésus. C'était une histoire vraie, mais ba tiango na filmé. Ba biloko bongo ezalaka. Soki eza le cas, Nzambe azwa lokumu. Nzambe moko ebinenga sala makambo na ye, ba jugera Nzambe te. Mais généralement ezalaka bongo te. Généralement ezalaka bongo te. Mwana Nzambe obala jamais mopagano. Eza conseil na profiter na pesa surtout na bandeko basi. Pourquoi? Parce que bana basi bazala soko mais un certain âge mona net que no mukile suki ya obala sute. Plus grave, on a confessé comme Yesu. Et pourtant, Bible zolo barene est impossible à dire. Et pourtant, Bible zolo banzama sa elo nyonso na ngonga na yango. Le fait que camarade no bala na 20 ans, ndeko no bala na 22 ans, elingi lo bate que yo pe fo bala na âge wana. Nzamba ro sala que yo bali na 35 ans. Mais tu es plus heureuse que bango. Bango ta musu ba divorcer mais yo nzamba bongi selo mobali oyo. Bo sala na parcours ti bonuni bomoni bakoko bo tikali ko kabwana te. Bato bele ba yeba mambwana te. Dans la vie il faut être patient. Nzamba sala nyonso malamu na ngonga na yango. Na mokili to botama mutu na mukolo na ye. Lipambole ya mutu nyo ya mutu na mutu za na mukolo na yango. Il y a un temps pour tout. Yebaka ko karamote ma pe ko patienter. Ndeko mwasi, ndeko mobali, même mibali pe. Na musalo Nzamba bengeli o fait très attention. Ebele bakufa bakota na sama bele. Ezana ba sel na Nzambe bele bakufa na ba ministère aminene atikali ko accomplir ango te po anini. Ana obala ndoki. Ana obala mopagano. Ebele balia bango. Bondi matin mais c'est vrai. Peut-être mon Nzamba olinga to kolobela ngo. Musa na Nzamba bali ndoki balie ye. Ah oui, ezalaka. Ezalaka kocha duti te. Mukilo na mambo ebele yango na mambo libala mwana Nzambe alinga toujours ayeba volonté Nzambe. Demande à Dieu de te confirmer si réellement cet homme ou encore cette femme fera ton bonheur. Ne fût-ce que ça. Ne fût-ce que ça. Balobite que parce que le loba Nzamba ponela mutu moi c'était. Nzamba ponela mutu mobali te.
yo moko so moni bizela za malamu so moteme sepele alezi bandaka nzambe apesa Eve Adam mwasi ada afinga nzambe akondana nzambe nzambe asala so babiloko wana te. Est-ce que boyebi ke na mokili oyo bandoki mpe bazalaka? Est-ce que ndoki akoya koyebi soki nga na ndoki okutana mwasi moko okutana mobali moko bizaleli ya malamu makambo nyonso malamu me na butu apumbwaka sikoyo oyeba nde nini yebisanga soki okotuna nzambe te soki nzambe aza na droit kokota makambo ya bolingo na yo te ana droit koconfirme yo te ezaka likambo ya yo moko sikoyo yebisanga tu sauras comment parce que makambo molimo ya molimo ekomama na elongi te tu sauras comment que mwasi wana eta adama mabe to mobali yo. En tout cas, dire de telles choses est plus grave au kabasel na nzambe baolo ba makambo bongo yango moni ba pasteur ebele batumbaka na basi ya mabe mingi ba souffrance en silence moko ezali quand nde to sala ba mission na kobetela bino ba masolo na kopesa bino ba témoignage na koyebisa bino makambo basel na nzambe ebele bomona wana yango bomoni mingi banunaka te bakufa avant tande bakoma kufa likolo ba cher abungu akoyibi makambo leki na moto ebele babala ba Jezabel ebele babala bandoki penza ya ndoki apumbwa na butu mais moi ça musali na nzambe. Donc faut faire très attention avant qu'on finaliser avant qu'on clore tout nata nzambe. Est-ce que moi ça s'abonner nanga? Est-ce que mobali o s'abonner nanga? Na ndenge nga na ebeli nzambe na ebite nzambe oyo yoto na ndenge oyo non mais na ndenge nga na ebeli nzambe na bolingo nzambe azalaka nango pona biso. En tout cas, à osant te koyebiso que non, ma fille, mon fils, oyote, ou encore joyeux. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Tout comme n'habitude à souka abonnez-vous massivement si MDG TV Mafuta Yasika. Moi c'est la grande dame. Nous de bonnes choses. Merci. Au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.